Pourquoi ba fanatique a scendi le cœur? Ba kotinda scendi le cœur à luka conseiller. Problème nini o bazo mona, o bazo détecter na vie a scendi, ton njoto ya scendi, ton couple ya scendi. Et toza na tolobela pe soirée o bazana ngo le 20 octobre, soirée papa na biso Koffi Olomide na oyaye. Maman Kandi ba obeta na soirée caramel na Lipton. Et voilà, mbote na balandignon, c'est la grande découverte TV. Bon s'abonner, bon liker, bon partager, vraiment ba commentaire na bino. Et ça biso kito komakasi vraiment. En tout cas ba merci na bino bisika bozwami. Mikolo vraiment bo bonga mais ba commentaire eleka ozupe libanga na obande konangai. Merci na baboni na biso nyonso o ba kopesa biso confiance. Kande na ochuko yebisa bino déjà avant to banda to bosana te soirée zaka moko. Soirée zaka moko dimanche le 20 octobre na hôtel Lipton et dans la soirée caramel. Soirée caramel wana babi ba surprise gezala. Koffi Olomide bia oyembe la biso banzimbo na ye o wana to yebi wana. Mais na publication na bango, na pibia soirée na bango, place nde luki makambo ezande wana. Parce que biso tolali tolambuki kande na luki la bino ba information, toke okuta na page ya papa na biso Koffi Olomide. Ya papa de mon bébé. Boye biete, papa de mon bébé. Donc papa de mon bébé, papa est Didi Stone. Ouais, ko annoncer biso que Didi Stone aza bébé na ye, Didi Stone c'est mon tout. Ah oui. Donc, au coup wana et loko et salbiso mwandenge to ya kosala analyse oyo ba commentaire automoni wana ba fanatique ya mama si ba yeli biso ba suka na ba commentaire. Alors to comprendre te. Eza problème nini. To moni kuna ba lobi sindi le cœur azolu afwa luka conseiller wa luka ya nini. Problème nini oya koluke la conseiller. Ba msu balobi te sindi le cœur fois luka conseiller parce que vraiment façon azo se conduire na libala na ye ezala bongo te. Pourquoi? Parce qu'aza trop kozala toujours na papa pembeni. Or fois tikila papa pe mon pepe. Ye mon pe fois se reposaka. Mère boss. Bino boyebi mère boss ndenge yazala rati. Ne maman na biso ali yazala ko moni na ndako avandi mère boss. Bana misala bake misala omona ke ba travailleur bazo travailler ko diriger mususu ezala rapi na musika ko diriger pena mususu ezala na musika o diriger pena orchestre tozo diriger compagnie tozo diriger makambo moko boye moza na musika otalela onka na musika ozopesa ba ordre nga na linge loko ezala boy nga na linge loko ezala boy. Mais ce que ba fanatique ya sindi le cœur balobi ya za trop kozala na papa azo se reposer te aza na charisme eza pinza. Mais vi kaza toujours otiki la mobali nzela tazwa mupepe ye mopa azo mizwa mupepe te ye moko fwa luka mutu selon ba dur ya ba fanatique na ye. Babi fwa luka mutu oyo asoki parape na ye. Parce qu'apparemment ye moko azo komi kipete. Mais ce que loko eko kamsa biso azo mi kipete na nini bande konanga. Bamsu babi azo kipe njoto na ye bien te, sans filtre pe na moyen te. Apparemment la communauté na biso pe bande konanga tolobela na mwa likambo yo. O nga na constater na communauté na biso, c'est comme si po obima belle faut ka filtre. Liboso ba ne o leka tozalaka pe na ba filtre te. C'est que to bando bima mabe, ba mama na biso ya kala bando bima mabe. Ou bien ba mama na biso ya kala bazaka na ba beauté kitoko, mais biso ya lelo toza mabe. Parce que bande ko ebele balobi sans filtre vraiment, en tout cas, azo bima bien te, matama na yango te, teinture wana yango te. Siko ope na communauté ngo bande konanga, okonda problème, oya munene problème. Siko bino mo ba fanatique na e boye bisa biso bolinga boye bisa ye bolinga kaza ndenge nini. Po to na bataille na bataille. Toza na bataille S, taille M, taille L, taille XL. Toza na taille 2XL. Toza kutu na 3XL pe komata bande konanga.
siko boloba na bolingi aza na taille nini parce que toko comprendre te to moni ba fa ne mususu ba bi matama wana yango te bazoyeba te yoka balobi ba oyeba te eza matama to mabunzi. Maintenant, quelle est la différence entre matama na mabunzi? Kongolo za kande, kongola makambo, bande ko bochila ngana na commentaire s'il vous plaît. Photo onga na chelibino wana balobi mama si matama wana yango te ba apesa bango explication wana matama to mabunzi. Bosala yango ndenge niti bokoma na ba niveau wana bandeko na nga pe. Sindile keraza chanteuse na biso tolinga ke mingi malgré to boya oya sala wana koya ko botola mama ali esika mama ali ya patikela esika mais aza mutu o tolinga ke mingi boye baba nzembo asindi na ba chance na nga ya bomwana esile linga kaka boye likolo ya ko patiente fidélité bomanga zelaka ye oh sindile ke tanga oyembela biso banzembo wana déjà patientaka déjà wana patience vraiment bachaye déjà na pointe sa patiente biso siko tozalaka blé bozo comprendre bandeko nanga mais ye moko ami yebaki père pe kuna père ba petit pe ami yebaki déjà to kaka kuna mais bientôt nga ménopause mbula nini okobalanga fidélité moi so aza na fidélité moko bandeko nanga bokoki même pas ko imaginer donc nzembo oyo mwana mai tango ayembelaka biso yango wana patientaka wana fidélité vandie na motema akozela zela wana papa ya ba mon bébé kuna azoyebise attends sois patiente ma chérie. Tu vas avoir ça. Baloba bongo bandeko nanga. En tout cas, c'est rouane zaka somo biso kuna tozo bina kaka. Siko nga place déjà na mona clair te bandeko nanga. To chino moi parenthèse na obetela bino li solo. Place déjà nga na koma komona ki awa on dirait loko eza. Botu nanga wapi. Tango ya koyemba nzembo yo eza nzembo ni on dit lo na nini oyo aimba nzoto nanga lia elengi nango mopawe nzoto nanga lekere elengi na yango mopawe aimba bilo mo boye si je me trompe pas izaka nzembo wana to nzembo mususu so na se rappeler kande no sala analyse boye na oyela bino yango place na déjà nga na mona likambo boye ndeni likambo somo boye mais série wana bandeko nanga bato ebele batianga na bango yango kate bato ebele vraiment eleka nango ka boye mais siko otala lelo omona ke mwana mai penza eke ezongi lololo eke donc omona ke avanda na ngwende na ye wana ezali ka parenthèse siko bafanatike oyo balingaka ye le problème mpe eza ke congolais na communauté na biso soko olingaka mutu wana mutu balingaka balobaka mabe na ye na public te ya mabe tokomona bato balingaka ndeko na biso sinzi le cœur azala pembeni ya papa na biso mais soki bamoni ye na mabe bakendaka ne na privé te bayaka ne kaka pour à la portée de tout le monde babwaki libanga oyo basengela ye kobwaka sikoyo neti question mo ndeko mwa atuni wana atuni oyo baomona eza matama to mabunzi yango nga mpe na ocomprendre te matama na mabunzi différence nango eza nini po kota charisme en tout cas aza na charisme na ye kote pe ya motema munene aza vraiment na kimotema wana ya kibomwasi vraiment parce que mwasi esengaka vraiment bandeko nanga ozala motema munene surtout so ozwi star lokwa papa na biso en tout cas fo motema ezala mo kote oyo aobeta no masolo mosusu kote oyo aoleka na tv aoloba makambo mosusu omonake deja bilo abongo fo zala na video oyo basaleli biso bandeko ebele pe balobi kotala ye boye apparemment aza na esengo te c'est comme si badiskitaki avant baya kosala video wana bandeko ebele balobi c'est comme si badiskitaki mais ou bien c'est comme si baforçaki ye
avant ya kosala yango parce que sans ko forcer ngaza na moi attitude ba moneli wana ezo bala na penza te ya ezo bala na penza te na ndenge zalaka ba msupi balobi ndeko na biso elonge koli elonge yango ekolaka pe ndenge nini me ndenge mpe azaka na bandeko na nga toke mpe tozonga age mpe ezopusa na esika ozonga nsima me na oyo ndenge balobi fo aluka conseiller oui baza na raison parce que omoni ntango oza madame fo linga tomona bamida oui asalaka makambo me mo mpe atikaka papa na biso mwa pembeni tomona bajibe pia na bazala na bamida ali aye moko exemple à suivre grand prêtre mère yango moi même basalela nzembo grand prêtre mère oza bolingo parce que ye moko pe mama na biso si ayemba nzembo wana mpona olobaki mère wana azalaki pena grand prêtre mère ti lelo la famille ali azalaka grand prêtre mère avanda pena na coin na ye avanda pena na ngwende na ye bandeko na nga komona ba charisme wana omona ke akendaka salon basali esuki eke ezongi toboyi te tolobi te ke ndeko na biso pe ya mwasi mama sisi akendaka salon te non ye pa akendaka basalaki basuki ka ndenge ezalaka mais sauf que selon ba communauté na ye selon bato balingaka ye babi azopesa penza te comme ndenge mwasi ya boss azalaka ndenge mwasi ya patron azalaka ndenge mwasi ya star azalaka parce que ye moko déjà pas aza star toke tozonga ayebani pe ayembaka pe bien sûr aza star koleka fali te to didistant te mais aza star na ndenge na ye na ndenge na biso bacongolais mais sauf que oyo bafanatique ne baolinga apesa couleur moko boye apesa elateli moko boye apesa position moko boye tellement bazozwa yango te yango nde omona bafanatique ne baza un moko un pas dedans un pas dehors donc côté na biso nga selon nga namoni bandeko bakomi ke fo aluka conseiller oui aluka conseiller concernant d'abord ye moko fo amisala parce que bafanatique ne babi azomisala te oui photo ekozala sans filtre te mais na boye bongo so ozotia filtre ok boye bato bakuta ye na yo monte ko esopaka parce que na boto ozobimisela biso na filtre ntango baomona kuna yango to kobimisa yango esalaka ke omona bazwi yo photo ya kidiba boye bapiblie yo bomona ke danger botala ye kutu ndenge azalaka botala kutu ndenge abimi eke ezongi pourquoi parce que oyo baozela pa na yo yango te oyo bamonaka plutôt oyo memelaka bango na batele etu eke ezongi yango te ozopesa bango na ndenge ya normal donc place wana baza quand même na moi raison selon nga nayebi te bandeko bino mpe na commentaire kuna botikela biso bacomments soki makambo yango eza vraiment bongo me nga mpo na nga namoni baa na raison po quartier latin ngo mpe so totali yango bien bandeko na nga quartier latin eza okufa oui quartier latin eza okufa par rapport ndenge toyebaka série mama ali azalaka omonaki quartier latin ezalaka mpenza compagnie mpenza mosala esalamaka bana misala bakendaka bazongaka bana misala eke ezongi mare avai na ndako oui ndenge moko tokoloba mama na biso Cindy le cœur akoki mpe kodirige mosala na ye na mosika akoki mpe kodirige mosala na ye na mosika na ndenge oyo eza ke ya vandi ya mona ndako apesi mpe bamusicien bayembi akomi mpe nzembo boyemba nzembo boye asali boye akoki mpe kozala na rep bamoni avandi kaka na coin na ye etu azodirige mpe ezalaka nango akoki mpe kozala na baconseiller moko na oyo etali kolata na ye na oyo etali façon na ye ya kozalela envers mobile na ye na devant bato mpo bato mosusu déjà badeklare balobi na concert wana baza na besoin théâtre te donc ce qui montre que bato balembi bamoni ke ndeko na biso Cindy le cœur na oyo aye molongani des fois basalelaka biso mingi bathéâtre baya olakisa biso babolingo na bango na podium et public peut déclarer balobi en tout cas na concert oyo baobetela biso
baza na posa na Lipton, baza na posa ya komona ba théâtre wana te, baza na besoin basalela biso nde musala, baza na posa ba théâtre wana te. Alors faut osala effort kolinga pe ba théâtre wana te, et ça la bien makasi. Donc c'est un peu ça bandeko nanga biso toyeka kosala analyse na otomoni toza na biso na mingi ya oloba te. En tout cas sindi le cœur soki alinga vraiment ba fanatique na ye et ezala bien makasi a ayokela bango asala oyo bazosenga ye, asala oyo bazosenga ye apema muke na ndaku, asala oyo bazosenga ye luka ba conseiller, asala oyo bazosenga ye malgré adingi filtre te, mais selon bango abongisa mwa teinture, abongisa mwa kolate elateli, abongisa mwa makambo mikie parce que na mokili o bandeko nanga nde tozala abwe mutu akoka aza te, biso nyonso todebrouilla kaka. Même mama alia wana lelo bato bakumisaka akoka te, adebrouilla kaka d'ailleurs kutu tomona amonaka ye adebrouilla kaka. Donc alors ezala bien soki oya biso pe bandeko balingaka mama si la star ya papa soki akosala akoyokela ba fanatique na ye, en tout cas bandeko nanga ekozala vraiment bien. Voilà bandeko pona lelo tosuki awa, abonnez-vous, likez, partagez, bisous.